Tout de suite sur Bossolo TV. Bossolo na politique. Maman nangai eye o bozelaki bolukaki bosengaki yango eye o boza deja ya kosepela. Poto na poto, Canada na facilité. Jouer et gagner à l'entrée Express Canada. Tu es la tête et non la queue. C'est la promesse de ton Dieu. Tenter chance nayo ya vie en jouant à l'entrée Express Canada. Vivre ton avant Canada et après Canada, net na film. Singleton, $10. Couple, $15. Famille, $20, ya famba. Prise en charge assurée. Yalarara, entreprise Fou de Jésus Business, Namboka Oyo. Adresse César Moko, avenue Popo Kabaka, A2bis, entre la banque BCDC et Maison de la Bible, Maison Fou de Jésus Business. Voilà, tous les plaisirs pour nous de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à vous qui nous suivez depuis les États-Unis. Mbote na bino, mbote na baiba kolanda biso na Canada, bande ko bozwami na Amérique mobimba, to pesi bino mbote mingi, pe to sengi na bino merci beaucoup parce que boali toujours fidèle, pe boali na confiance ya kolanda émission na bino et ya boso na politique. Merci aussi na bande ko banso ba kolanda biso na mikili ya poto, boali na Europe, boali ebele, vous nous suivez depuis Allemagne, depuis Danemark, boali ebele, boali kolanda biso na Hollande, na Suisse, boali na Paris, na Belgique, partout où vous êtes, en Allemagne. Topesi bino mbote mingi na Espagne sika boali mbote na bino to ebiete boaka toujours rebelle pour suivre cette émission parce que nous vous donnons cette information réelle au ezali koleka na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo to bo sanité bana nyonso ya Congo mbote bisika boali toutes les 26 provinces de la RDC mbote na bino pe bandeko nyonso ya Kinshasa ba komi nyonso to bo sani bino te partout boali ebele télévision moko bato ebele boto pour na kolanda boso na politique tozwaka ba message na mino tango nyonso bandeko ya kalamu bandeko ya kasavu buboisa biso to tie télévision to kolanda biso bana ya Gombe nyonso bandeko ya ngiri boali na Barumbu mbote na bino mbote na bana ya Matete Lemba partout boali bandeko nyonso ya Ngaba bokolanda biso Chango to bosani bino te bana ya Ngalema mobimba Monga Fula Bandalungwa Kitambo mbote bisika boali ba komini ali ebele to kwa kosite bino nyonso te mais to pesi bino mbote bisika banso bozwami pe tolobi jeudi elamo bisika banso bokolanda biso mokolo alelo to ali na ndeko penzo kutokosola na e mai matali mboka na biso République démocratique du Congo to ebiete secteur na secteur ya na makambo na yango chef de l'état penza beta ki siete alobi ete mboka oyo il faut kende liboso fo RDC et comme Allemagne d'Afrique mais bato bali ko sala bangonde fo ba accompagner chef de l'état pour que bakende liboso chef de l'état akozala anate pour alandela mosale ko sala na ministère tel na secteur tel kasi atie bato pour être bato ana basala misala pour que RDC ekende de l'avant kasi ndeko na kati ya plateau to sola na epena maebele pona mboka na biso. Mais avant tout na présenter bino mwana mboka, nous allons d'abord lire les informations du jour. Ituri, une dizaine de corps en décomposition découverts à Mambasa. Le gouvernement envisage des allègements fiscaux pour les opérateurs économiques des provinces en proie à la guerre et à l'instabilité. Sud Kivu, un chef rebelle, Raya Mutomboki, avec 5 de ses éléments, dépose les armes à Chabunda. Kinshasa, les corps abandonnés et les morts-nés seront bientôt inhumés à la morgue centrale. Lomami, à Kabinda, la société civile accuse la mairie d'orchestrer des mouvements d'anti-valeurs. Monkeypox, plus de 100 cas suspects, dont 21 confirmés et 2 décès enregistrés à Kinshasa ce mercredi 21 août. C'est une communication du ministère provincial de la Santé.
Loubero, au moins 10 radios suspendent leur programme à la suite de l'occupation de la région par les M23. Niragongo, 3 blessés graves après altercation entre militaires et moto-taximènes à Turunga. Nord Kivu, accalmie à Moufouni après accrochage entre M23 et groupes locaux. Chopo, 789 cas de monkeypox et 34 décès enregistrés depuis le début de l'année. Et enfin, le lieutenant-général Jean-Claude Kifoua fait désormais l'objet de poursuites pénales, annonce le ministre d'État, ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Voilà tout ce que nous avons prévu pour vous comme information du jour. Sur ce plateau, Toali na honorable Hermione Bolumbe. Hermione Bolumbe, Azali élu Yamo Amba. Mwanamboka, bienvenue. Merci, Mamelo. Voilà, merci à vous, honorable Hermione. Nous allons passer plus d'une 45 minutes. J'espère que tu reçois la Penza, Maïmatali, Mbokanabiso, République démocratique du Congo. Pour Mingi Balobaka, Basi Batongaka Mbokati. Mais au moins, nous avons une femme, Bolumbe, qui vient vers nous, qui vient frapper la porte de Bosolo en télévision. Et nous savons qu'elle a à dire. Et Nakati à 45 minutes, nous allons écouter Madame Hermione Bolumbe au Penza Saba Congolais, ce qui se passe dans ce secteur. Parce que je le dis au début, que le chef de l'État a entouré Nabatobele. Il a fait confiance Nabayo Nyo soit placé wana pour que yo kipe secteur oyo. Yo kuna simba secteur oyo zwa wana pour que batambu sa musala ya mboka ekende liboso. Mais est-ce qu'en retour bazali ko pesa ya ascenseur wana ndeko Hermione aina kati ya plateau na biso les lits de Moamba. Dites-nous un peu comment se passent vos vacances parlementaires. Ça se passe très bien. Merci d'abord pour cette émission qui nous permet non seulement de comprendre ce qui se passe au niveau du pays, mais aussi d'expliquer à la population ce que nous sommes en train de faire comme travail. C'est très important. Oui, et c'est na moni ba électeur na tamboli Moamba Mobimba. Natamboli Moamba Mobimba. Et je n'ai pas moi na bino ya vacances na habité. Bamsuto ko mona ba ona mai ba ko dinda ba ko pepa. Abi mo pe vacances et ça la bien faut kende mikili ya bapaya. Mutu na mutu ayebe loko et comment mutu na mutu ayebe loko ayeko sala na Assemblée nationale et mutu na mutu ayebi comment akomi wana. Donc on a ko limiter na loba oyo etali mama Bolumbe. Bato bayebi mama Bolumbe bayebi ke mama Bolumbe a tamboli déjà na Moamba na Mobimba. Oh écoutez ça déjà 3e tournée parce que te comme une phase ya rentrée scolaire. Mama Bolumba zo kitana ba descente ya base na ye babili les ali pour que pesa ba kit scolaire. Na ba mama pour na ba sunga ba na bango ba kende kelasi. C'est ça Moussala Mama Bolumba zo sala maintenant. Mais est-ce que vraiment ba député parce que na législature il est kaki tout le monde qui est ming babi boko luka batu ba voter bino lisusu. Boko luka batu ba voter bino pendant 5 ans lisusu po bino bokende ko va na Assemblée nationale po bokenda kana kati assemblée mais bozo kipe peuple té. Ko pesa kit moto ana nzala atopesi kai atopesi sac mwana na kotanga malamu. Vous avez raison. Bobosa na kabango bobosa so bosi bovai na Assemblée nationale boko mozo ya bino emoliment moko pe ba marate ko beta malisolo 21000 bamso ba bio te ya 18000 bamso ba bio ya 10000 tala mbongo ebele au député a kozwa mais bato ba pona ki bato ba sala ki confiance est-ce que bazongaka ko pesa sac ko pesa cahier ko pesa stylo est-ce que yango nde sengeli mwana mboka Bolumbi yango nde sengeli te parce que c'est pas ça en réalité le belo au fond ba problème les allez le kabo nini la que bato ba ko landa yo na circonscription na ba ko tala bana lotiliki exact bana mai exact bana nzela tokolobela ngo na kati émission mamelo comme olobiango c'est pas ça le rôle d'un député. Et moi je pense que na kolobela mingi na makambo nga nazo sala naza non seulement parmi les jeunes députés,
Donc ce qui fait que Moussa Nanga na yebi eloko nazo sala. Au jour d'aujourd'hui, il y a déjà 2 lois où déjà est comité. Si na kokisi atana nous une année na parlementé, na 2 lois déjà où on a proposé na et commis na souka na déposé en onté, mais commis déjà na souka. Le projet presque à la fin. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Hier la nuit, j'ai tout fini. Donc ce qui fait que na ko déposé en déjà proposition à la loi. Na ko proposé en déjà na rentrée parlementaire oyo. Le rôle d'un député c'est quoi? Bah tout faut pas comprendre. Rôle na biso ezate to kitaka ndeto pesa ka babiloko wana et tout. Non, c'est pas ça le rôle d'un député. To baby si biso moko mosala na biso. Non. Mosala na biso yangoyo le pourquoi na yeli awa lelo na plateau na bino. Poto solo là. Ba Congolais ba comprendre le rôle d'un député. Fini babiloko yo kokita kopesa ba maputa et tout biso ba jeune député tozo militer pour na yango. Biso tozo na makoki mingité. Donc tozala na te poto kitaka to pesa ba maputa to kitaka to pesa ba kaye non. Wana tozo sala ngo pona ko aider un peu population mais c'est pas ça notre rôle. Biso il faut to se rassurer que musala ya bato bazo diriger ezo sale mamalamu. Biso il faut te proposer ba loi o ko sunga population. Que population azala sécurisée. O nga na ko sala nga moko et ko sécuriser congolais té. So ina sali à un moment donné na kolemba, après na bungi. Mais ce qui loi est l'équi et que nga na se rassurer que loi wana ezala mise en place et puis batuba sale lango, population abiki. Yango ndele pourquoi na yeli awa lelo na plateau poto solo là. Congolais en général et puis bana nanga ya Moamba en particulier ba comprendre les pourquoi. Voilà, merci beaucoup. Moi mboka Hermione Bolumbe alobi ayelelo poto solo la pour que bana Moamba bana RDC mobimba ba comprendre ba sosola ni ko le kana kati ya mboka na biso. Mais avant tout, nous allons demander d'abord à la technique à proposer biso penza na ngonga o nyonso ya vacances parlementaires le lenge moi mboka Bolumbe Hermione à Salaki descente na Congo central. Comme ça, nous allons retourner tout juste après. Comme ça, vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez vu là-bas na Congo central. Naye pona mona eloko ya soni ya mawa oyo salima botala binomo nyonso oyo na ebite so eza ba million boni ya dollars oyo ebimi awa to ya franc congolais na ebite botala. Mais partout on a continent non seulement les amabe mais courant ezate ngana za munganga de base pembeni a okomona tokomona na bino centre de santé zawana. Centre de santé sans courant, beaucoup ça musala ndengeni. Bloc opératoire ekosala maté. Ba mama na biso bako bota ndengeni. Ba politique to tiemboka oyo wapi. Soki to lingi to sala musala te, to tikila bato ba lingi ba sala musala pour ba accompagner vision ya chef de l'État. To tika ko ganga à tout moment vision chef de l'État pour na ko matérialiser yango eza na musala boyete. O eza à la limite prendre to lobina lopoto. Koyiba. Parce que ceux qui tobito tout na bango babimisa kiboni basomba kiboni ekoyeba na isusu te ekoyeba na te eza nini batu baleka na ba institution mais ba institution etikalaka. Donc muto azokamba snel na mokili na ngongo ya lelo il faut expliquer biso projet oyo ndenge babandaki ndenge bakatanaki et le pourquoi. Sinon, porte za polele po atikela biso snel, polele po mutu mususu aya akamba biso na snel. Voilà, merci beaucoup à la technique honorable Bolumbe. Tozongi na kati ya plateau na biso, tomoni descente na Congo central, plus précisément. Balobi ali na maïdi na maïdi yebisa biso nanu. Qu'est-ce qui se passe là-bas parce que biso to moni kaka ba matériel to moni kaka ba singa biloko bango moko ba technicien ba ko maîtriser ba fil ba câble ba ça la mosala ba singa en général pour moi ko landa biso na maluko ba ki ali singa ya courant. OK nini oyo moni kuna qu'est-ce qu'il y a comme problème? Mamelo ngana ko linga d'abord ba tout ba comprendre
kezaka ka maïdi te parce que batu ba komisi likambo lokole komi ya ngai ya nzoto privé ba finga kanga baloba nazawana te pona batak personnel nga nazo sala obe musala na ngai batu ba comprendre que je n'ai pas été seulement au Bas-Congo, j'insiste. Je sais pas pourquoi babimisi ba image mususuté, j'ai été à l'est du pays. On nous apprête ça alors. Oui. Ça soit disponible. Eza disponible. J'ai été à l'est du pays. J'ai fait Ituri, j'ai fait les Sud Kivu, j'ai fait les Nord Kivu, j'ai fait les Grands Katanga, j'ai fait Kinshasa. Et puis, je suis allé au Bas-Congo. Donc, Batouba Kansate qui est Nazaka Kana Bas-Congo. Et puis, ma question n'a posé, Ezaka Kapo Makambeta et Lotili quitté. N'a posé na ba ministre Moussoussou avec image à l'appui. Ba image n'y a avec image à l'appui. Donc, Totika na Lotili quitté. Mais, Tokolobela Ming Lotili qui parce que Batou Mingi. Bazo matissa ba communication plus bozo tcha ba communication plus bozo baby c'est sous makambuna bino bozo tindanga bo tintinga déjà na fande la lotiliki po na côté li bango déjà na ndaku na bango na fande li bango po na zuna ba document ngana koloba na preuve à l'appui projet ya maïdi ezaka ka maïdi yango moko te mamelo eza na projet oh ba eza na programme moko ezaki ya 12 projets papier yango. Ah oui, il y a tout un document. Voilà, papier yango. Nga nazalaki na maïdi les 16, les 17 août. Il y a mois d'août. Il y a mois d'août. Les 16, les 17 na lali kuna les 17. Ngai ba bengi nga ko benga na téléphone. Parce que Mama Bolumbe azamu nganga avant à cause de la députée nationale. Okay. J'ai une fondation au eza partout. Nga bato fondation ba bengi nga. Bango balanda ki mingi pona makambo l'hôpital Mama Bolumbe bosunga biso bokomona ba hôpital on atamboli botala ndenge zali bokomona na ba image donc ngana kenda kuna pour makambo mususu kokoma na komi kuna nakutani pe na makambo mususu nakomi wana nakuti basinga courant ebele nakomaki les 16 illustrez les images s'il vous plaît. Nakuti basinga courant babiloko ebele nga pe naza du domaine te. Donc na matisi équipe na ngai balandi nga kuna totali tokuti babiloko Babiloko ane baby toko récupérer question mark to ebité. Projet Oyo yango na lingi na insister. Comme olobi ne bandeli. Au poussani. Na poussani. Au constater. Na moni. Oyo pilil amer na koki komelate. Nabi mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Na meki na se renseigner. Projet wana ezaki projet depuis 2017. Pour na tronçon wana nyonso tout. Bango bazui nga azolobela snel nga azolobela mutute. Bango bazui basali kaka une partie parce que place ba sundoli ba singa wana ba transformateur ba biloko nyonso wana courant wana ezali. Mais pembeni nyonso tout ko bimati obimi maïdi ti obima na nzela ki santu courant ezate. Non seulement les amabé mais courant exacté. Parti en agneau donc ali dans le noir. Parti on est dans le noir. Ma vie fera comment? Question ngoana, je me dis place coûte courant exacté, ba matériel exacté. Toza na molili. To kondi mangote mais à la limite. Attendez aux olobela bango ba olanda na bango yote. Ba tia ba panneau solaire to ba batterie. Ba akozwa panneau wapi mamelo. Akozwa panneau wapi. Congolais azo vivre na kati kuna maïdi akozwa panneau wapi. Akozwa panneau wapi. Akozwa groupe wapi. D'abord il faut luka moyo le isabana. Yo kolongola 500 francs ningo sombela bana loso. Ça combien loso coûte les 500 francs. OK ne ko somba panneau. Papa nini ube mama nini akolinga. Nake kuna
c'est grave. Matériel ezali. Nyonso ezali. Bokomona kutuna ba soumissionnaire ba kitaki déjà. Ezozangobele signature pour que projet zala va reprendre. Travaux sur Bandaki Bakati na 2017. Biloko ezawana ezopolela mbula. Ezopolela mbula. Bango balobi ba consigner bazotinda batu na ba réseaux sociaux bo finga bo. Non, député national ba finga kete nazo sa musala na ngai. Nga nazolobela mutute batu faut ba comprendre. Nga naza na besoin que l'institution ya l'état est télématé. Ceux qui ba nommé ba dirigeant oya leki oya koya au sali état de lieu. Otali ba projet oyo moninga proposaki. Otali na équipe na yo, botali boko banda wapi. C'est ça ce que moi je veux. Yango yo. Lettre yango correspondance bakomeli le 19 août. Okomona ke montant il fallait babimi qui 385 538 $ pour que ba reprendre ba travaux. Pourquoi ba reprendre le 19? Pourquoi babimi simbongo le 19? Depuis 2018, je le dis bien. Donc ba document nyonso yango. Depuis 2018. Document projet Maïdi eza na 4 ba projet moko eza 12 projets prioritaires au SNEL à Lansaki. Entre autres Kenge. Eza na banane ebele. Ponkwango Kenge eza ebele yango na memeli bino ville de Kenge Chakala Bewa centre 316 Kolokoso Bukangalonzo secteur yango yo. Aucun projet et Salima nyonso na ba ville wana nyonso ata projet moko eza exécuté te. Nyonso mamelo mokoto eza exécuté na place na utaki na Maïdi babandaki misolo na yango ebima to ebimati mais kasi bango nde faut ba répondre biso ngai naza na besoin ba loba comme ça ngana bimisela bango ba preuve po bango ba komi ko attaquer nde mama Bolumbe ngana za wana pona attaquer mutu te ngai nazo bimisa c'est avec neti projet ya Maïdi soki déjà biloko esombami mamelo c'est que projet mbongo ebimaki totika na Maïdi soki basombi biloko tomoni biso nyonso oyo euto le kasiko bomoni c'est que mbongo ebimaki on est bien d'accord parce que son mbongo ebimaki te bakokai kosomba babiloko wana te sikoyo mbongo nyonso SNEL abimisaki po somba biloko seulement pour na 385 000 $. Mais qui devait faire les travaux? Qui devait faire les travaux? Nous apprenons que c'est Anser qui devait faire ces travaux. Parlons peu, parlons bien. SNEL, assis à Saliaé, pas, c'est plutôt Anser qu'il fallait exécuter les travaux. Ah non, Anser c'est quoi? Anser c'est quoi? C'est un partenaire, c'est une entreprise où ils ont un partenariat dans l'Otili qui n'a biso pour que ça la banane na ba zone rurale. OK? Mais Moutoza ko exécuter mon projet eza SNEL. SNEL il faut aller la poyeba que Mouto na signé na ye nga na équipe. Ceux qui n'a tindi équipe nanga. Il faut na yandela na yeba que non équipe nanga et sali musala oyo na tindaki. To ke ndekutu na certé tala. Nazo lobela lettre le 19 août. C'est signé DG hein. Oyazolo Baker Fabrice Lucinde. Yango yo. Lucinde wa Lusangi Kabemba Fabrice Nayebi Ekoutoute. Directeur général. Il reconnaît, il dit toutes les dispositions sont prises pour la mobilisation des équipes suivantes, ainsi que la mise à disposition des fonds. Voir copie extrait des comptes, soit la somme de 385 538 $ pour l'exécution des travaux en régie. L'édit projet sera retiré de la liste des 12 projets prioritaires ciblés dans le cadre du partenariat SNEL Anser du mois d'octobre 2023. Mamelo, si bon, ceux qui sont Anser et qu'il y a libéré qui Anser déjà Nyonso et tout, Mbongo abimisi le 19 août 2024. Et ça lobby.
Bon, Abimi, c'est où tu as pu? Ils disent que le matériel est consigné, non abandonné. Non, Toto. On a évité pelouse pe mati likolo ya ba. Toluka. Le ridicule ne tue pas au Congo. Consigné na abandonné. Expliquez nous ba Congolais. Le matériel est consigné et non abandonné. Au moniso qui ozolo ba mingi des places. La Bible nous dit la bouche qui parle trop pêche. Consigner c'est quoi? Abandonner c'est quoi? Tu vas expliquer biso. Consigner ngana ye liboso. Yo ndenge monela ki yango yo monaki ke e abandon. Ngande na monaki yango wana na la kisibino babilili. Eza abandonné. Bon exa biso bilili. Moni pelouse yango wana na kati ya basi. Oyo boye consigner. Yo consigner biloko libanda na se ya mbula na se ya moyo consigner. Ba papa ba mama boke la biso mawa. Boyo ke la biso mawa tong bozo sa ba communication na bino botika ko créer scandale. Ba montant ebimi awa o nazana ngo na ko loba kutu te pona nyoko la population te. Consigner bomoni tala zamba nde botami. Bokomona à 3-5 minutes de là babilo comme sous ces akuna. Voilà, oh net eza sous pembe na place biloko ezaki. Tala le pot de fleurs pot de fleurs. Non, c'est le pot de fleurs. Est-ce que le qu'on a tout récupérer ngo o lo ba consigner. Consigner c'est tant d'ailleurs na awa na bibo to sali document na tiki babiloko awa na entreposant on a dépôt moko et tout bobate ilangango. Ce que eza mbongo ba kopesa et tout boena bon. Boko consigner ngo eza na nani na petit séminaire ou bien libanda. C'était l'endroit approprié pour déposer tous ces matériels? Mais ce n'est pas l'endroit approprié, c'est clair. Mais c'est retrouvé qu'on a c'est toujours la charge à SNEL ou bien en serre où il fallait exécuter des travaux. Et c'est retrouvé dans le séminaire ndengeni, dans le grand séminaire ndengeni. Mamelo, ngana zawana pona lobela SNEL. Ce cas ça qui partenariat na en serre, il fallait SNEL à l'andela. Projet on a le beza depuis 2018. Depuis 2018, bon lancé projet et tout. Partenariat, il y a un serre, yango. C'est 2022. Yango yo. Yango yo. Lettre yango yo. Balobaka, les paroles s'envolent, les écrits restent. Yango yo. Qui est pour côté à mon éclairage. Concerne transmission rapport mensuel mai 2024. Dans le cadre de l'accord de la collaboration signé en juillet 2022, entre SNEL SA et ANSER sur la mise en œuvre des projets d'électrification dans le milieu rural et périurbain en République démocratique du Congo. Les comités techniques SNEL se réunissent régulièrement chaque mercredi depuis octobre 2023. Depuis octobre 2023, ils se réunissent seulement, sans pour autant se rassurer de la faisabilité des choses. Dans le siège social, ces rapports et les condensés de toutes les informations reprises dans les procès-verbaux hebdomadaires et contient les états d'avancement à jour des projets dits prioritaires. Projets dits prioritaires. Et d'autres inscrits dans le programme du développement local PDL des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Voilà. Vous avez tous les détails. Nga nazolo bate ke nazolo bababilo ko naza ko inventer ngai na côté ba on ndaku na bango o bango bakanisi ezanda ku na bango te ezanda ku ya l'état yango yo boza ba document nyonso ba projet nyonso oyo ba bandaki yango yo donc ye alobi eza en serre donc yo sali partenariat na mutu bobimi simbongo otiki en serre yo ngana rolande yo souté parce que ça en serre alobi lisusuke projet wana eza yete. OK. Mexico, les 385 000 et 000 le 19 août pour ba reprendre ba travaux. Pas expliquer bisongo. Yango yo. Parce que ceux qui a libéré qui en serre nyonso. Mexico 385 000 $ au Abimisi le 19 août après passage Nangai a commis même dans la lettre naïe qu'elle a dépêché une équipe le 19 tous les détails. À un moment donné, on doit poser nos bagages. C'est très important. C'est très important. À un moment donné, il faut que Batoubaye que ça la différence entre Moussala et l'État, na Moussala et privé. C'est très important. Si les ridicules et comment qui kobomalambo kanabiso me batumingi bakufa.
Nous avons vu article moi mingi sur internet quand je me suis dit aujourd'hui que vous allez recevoir madame Hermione, la députée nationale, je me suis dit non je dois entrer sur Google Natala nano qu'est-ce que Snell PC a commis tout et tout. J'ai vu il y a article ils ont annoncé la reprise il y a des travaux depuis le 20 août, depuis mardi 20 août. Moi Mboka na évité tango yo moni makambo au salaki pas vers Snell, au salaki mekando au tindeli na Snell, tango yo moni abandon ya modèle à bout. Pourtant to ko mona câble Congo central réalité. Maïdi lotili qui alité. Nde tozo le kabwe ba ko landa bisoté. Ma titi si e boti na kati na ebi pete na grand séminaire pe ba moni yango te ba ki parape misala yango te to ndenge nini grand séminaire pe batiki yango kaka boye. Mwana mboka. Pas nini yo salaki vers Snell. Nakobanda d'abord na question tourner à grand séminaire. Il faut pas tout mêler grand séminaire. Bango ba abandonner. Bon entretien pe kuna fo ya la kate. Ba on entretien ndenge nini ezabilo ko na bi. Ba matiti te. Ba kokata matiti place wana te pour une simple raison ce qui bakati et que bakati eloko moko ya lotili. Bango ba comme un problème. Donc quand il sa grand séminaire, bango bazaki kutu Clément batiki yango anefanda. Batiki yango fanda parce que batie lotili qui déjà na grand séminaire. Il fallait équita la population nyonso bon ba suki wana ba bercer moi grand séminaire pour que ba tia ba sundo la biloko wana tant yo lobby reprise à travaux problème nangeza reprise à travaux te mamelo ba tout faut pas comprendre des marches. Ils sont en train de confirmer, j'ai vu l'article problème voilà sur internet voilà ils ont dit que les travaux ont repris depuis le 20 août c'est quoi des jours dès le 22 bazongeli misala pourquoi parce que député national aleki wana. Pourquoi qu'on a conscience à batouté que eza travail na yo eza musala na yo ba futaka yo chaque fin du mois pour na yango pour na nini nga koza sima na pour sala musala wana pour na nini pourquoi conscience na biso ko toza na problème makasi na courant makasi place déjà tozui bambongo to sombi basinga to sombi babiloko nyonso au lieu to lancer ba travaux bokati il fallait batuba belela pour que bon reprendre mais ça c'est une faute grave. Il doit nous expliquer pourquoi il y a eu cet arrêt. Comme réponse. N'est-ce pas que c'est un cerf qui a retardé les choses? Non? Non, mais si ça qui est exécution en travaux. Il fallait à l'accompagner dans mon solo. Tant qu'il peut aller comme mon solo à 385 000. N'est-ce pas qu'il y a un cerf qui a retardé Makambo? Snell peut-être à qui n'a qu'on nimba tant que la mouki a moni en wa zongisi. Tu as dit pour moi la moka Hermione à l'eka kiwana à Betingonga de misala izongi. Mamelo, yo soki osali partenariat na mutu. Ngai correspondant na nga eza Snell. Parce que Snell les institutions à l'État. Ngai mosala na ngai comme étant député national, eza natala que mosala à l'État et kende liboso pour que la population a bénéficié. C'est ça. Ce qui a fait ça qui en sert. Assis ça qui mon solo nyonso. Pour nani na landela kité. Depuis 2017, tozolo ba makambo a leloté. Tozolo ba makambo a lobité. 2018, 2019, 20. Non mais 21, 22, 23, 24. Oh, d'ailleurs que tu as mis fin 2024. Parlons peu, parlons bien. Nicolo Leki moi mingi. Et pour Anini Babimisi 385 000 $. Nga na koko sala pas na kende ko mona bastosinel te. Ngai ndako nanga eza Assemblée nationale, la chambre basse. Nga ici na salimi tuna pour qu'à répondre nga. Ma communication bazo pesa wana. Ba répondre nga kala mingi te ko komela bango. Il y a des procédures et si na déposé na parlement ko sala potine de laye à répondre d'abord ngai. Et ça babilo comme susu ezali. À répondre d'abord question écrite wana. Mayele nyonso bazana ngona Snell ba fanda. Na tuni moi mituna moi ebele. Na ba place ebele eza kaka maïdité. Eza natengeli bino, eza 12 projets et yé moko kuta komi awa bande konanga. Les 10 projets sera retirés de la liste des 12 projets prioritaires. Prioritaire dans le poto ngelo bani. Na lingale ngelo bani. Eza babiloko moko o photo sala mbangu parce que to moni que ceux qui to sali yango et koza na retour ya bien. Donc photo sala ngo mbangu. Biso na médecine to benga ngo ba urgence. Quand
Quand on dit une urgence médicale, il faut lever les urgences. Il faut lever l'urgence. Bango péton baobi prioritaire national parce que Monique, ceux qui te touché ba place wana, ceux qui te tchelo tiliki, congolais, à cause de moi, bopemi ya malunga. Biso boye binde to vivaka na moi Thompson. Boye binde to vivaka na moi Quiz. Bako chango wapi? Bako chango wapi? Mais siko likambwango ndengo lobi SNEL ezali institution ya l'état yali malamu et bon en série yali privé voilà j'ai n'attendre la binongai na koloba biso po bato pe ba comprendre ba msu bazo kotsa moi flou babi na SNEL ngo na answer ngo il fallait nini nani nde a balobaka ibi yo abane za nanye za SNEL yo abana answer ngana kolandela answer tenga na kolandela SNEL parce que SNEL ndaza voilà answer yango na ko répéter lisusu. C'est un cadre oh, créé, c'est un partenariat. Société Moko Kingandi, aye, balancé en fait appel d'offres. Société Moko Kingandi aye, à l'obi que non, ngai na koki kosala musala boy. Batali, ba Monique, voilà. En cerne na koki kosala musala oyo. Il y a électrification na ba milieu, rural. Non, il faut que nous connaissions la lingala pour na maman azan kingasanya comprendre. Hein? Ba milieu moko et batama et tout. SNEL abimisi mosolo. Parce que SNEL nde mutako bimisa mosolo eza encerté. Abimisi mosolo basombi biloko. Mais ata papa na mama mamelo totangi kelasi. Na classe soto zongi ndaku mama landaka ke mona sala devoir et puis na suka ba résultat yo depuis 2017 ou 2018 pour pesi en cerne en 2022 donc au kolandela te pour le bakeno na pesa ki en cerne eza nani moko ya aye azolandela azosala misala mais en collaboration avec la SNEL bolandi awa en cerne à lobby Answer à lobby, il y a un directeur général de la SNEL, un directeur général de l'ANSER, parce que basali commission SNEL na ANSER pour que balande la travaux et électrification, il y a kocha botilik. Maintenant, réunion basala chaque mercredi pour toi aboutir na résultat wana. Bango raté projet eza na arrêt. Bazo continuer soit batia on a katia tiroir babosana to ndenge eza oyote mamelo eza 12 projets yango ya répéter na lettre na yeke projet ya Maïdi et qu'on a retiré na 12 projets prioritaires eza kaka oyote batu bala la te pona Maïdi eza ka Maïdi te toke a pembeni na kenge même eloko kuna kutu déjà pose ya première pierre et tiamaka si lelo eloko esalemate Maïdi kutu babandi moi muke batie moi électrification place wana après babia tozana tina na bango te tosala na bango ni nalingi nazutanga mokanda moko namoni bakomisaki na prospérité.cd nayebi te ali après mbondo oyo betisi to nini yali mwa molai mais tokotanga mwa moke tomoni pena oyo yali communication officielle oyo directeur général Lusinde asalisaki likambo ya SNEL oyo azali kolancer officiellement travaux d'électrification ya lobi na ba localité ya Maïdi ya Ngeba pe ya l'info yali situé na kati ya Congo central na kati ya article yango yo na kati ya article les démarrages des travaux d'électrification des localités de Maïdi, Ngeba et l'Info s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à étendre l'infrastructure énergétique de la province où l'accès à l'électricité reste encore limité pour de nombreuses communautés. D'ailleurs, on a député pour le Bakiango. Le projet comprend plusieurs volets essentiels, parmi lesquels l'extension du poste électrique d'Inkissi
un élément crucial pour soutenir l'augmentation de la capacité énergétique nécessaire à la desserte des localités concernées. En outre, la construction des lignes électriques reliant les tronçons Maïdi, Ngeba et Linfou est au cœur de cette initiative. Ces infrastructures permettront non seulement au BAPC objectif de relier ces communautés à une source d'énergie fiable, mais aussi de poser les bases pour une future expansion du réseau électrique vers d'autres zones de la province. Les réseaux de basse tension associés à ces projets seront également mis en place, garantissant ainsi une distribution efficace de l'électrification aux ménages, aux entreprises et aux infrastructures publiques locales. Pour garantir le succès de ces projets, la SNEL n'a pas lésiné sur le moyen. Tous les équipements et matériels, tous les équipements et matériels nécessaires ont été soigneusement, ça c'est la déclaration à SNEL, entreposés au séminaire de Maïdi. Bakoloba sembo, to bakoloba sembo te botiela ngai na illustration ba image wana. Alors tous les équipements et matériels nécessaires ont été soigneusement entreposés. Soigneusement, mais évitez ceux qui ont soigneusement. Mais on va bien aller soigneusement entreposé tout le poteau en haut. Na été dans zone zamaloba comme ça député a symbole la biso na lingala par rapport à phrase oyo. Tous les équipements et matériels nécessaires ont été soigneusement entreposés au séminaire de Maïdi. Un site stratégique pour le lancement des opérations. La mobilisation des équipes techniques a également été effectuée avec rigueur afin d'assurer un déroulement optimal des travaux. Pesi likambo mosolo lolenge projet ali tokotanga awa tepo mwana mboka si alobeli yango. L'importance stratégique de ces projets avait conduit à son inclusion parmi les 12 initiatives prioritaires ciblées dans le cadre du partenariat SNEL en serre en octobre 2023. Article Koloba Semboto Sembote, honorable à Koyebisabiso. Cependant, en raison du démarrage effectif des travaux, ces projets seront retirés de cette liste. Souligné, hein? Oui. Ces projets seront retirés de cette liste. Un geste qui souligne la progression rapide des efforts de la SNEL pour améliorer l'accès à l'électricité dans cette région. Le directeur général de la SNEL, Fabrice Lusinde, a d'ailleurs adressé une correspondance au ministre des Ressources hydrauliques et électricité ainsi qu'à celui du portefeuille pour les informer du lancement officiel de ces travaux. Mikanda si Ekota et pas un ministre des Ressources hydrauliques, correspondance ici Ekota et pas un ministre à portefeuille pour nous lancer officiellement les travaux. Cette communication officielle vise à maintenir une coordination étroite entre les différentes parties prenantes afin de garantir que le projet se déroule sans accroc et dans les délais impartis. L'article est là. Qui dit vrai, qui dit faux. Ba image na yo. Et ali ba image obele ya mois d'août yo. Tu ali ba image et si elle est kamikolo. On ti date yango te. Article yango ba komi to tangi biso nyos na prospérité. Nani akoloba sembo. SNEL akoloba sembo. To honorable Hermanda akoloba sembo. Opesinga maloba. So maloba mola mboka. Ngai nako ngana koloba na olase ku suba documenté. Nana tsa bango article na bango. Alobi importance. Alobi consigné. Alobi progression rapide. Alobi lancement des travaux. Ngana ko prouver les contrats. La lettre à correspondance spéciale quota. Na portefeuille date na ministère. Alobi lancement des travaux. Donc totika na projet Maïdi. Quand on dit importance, engelo bana lingala. Et loko tozo lengela. Hein? Tozo salango na évité comment expliquer. Mamelo. Importance, il y a projet, il y a 12 projets prioritaires wana. Ngana koloba importance, ba moni importance nango te.
Parce que projet Oyo Ezaki lancé. Pour nani na ebisi bisote date Oyo projet Oyo Ezaki lancé. Il faut pas le lancement, le reprise des travaux. Parce que dans le grand séminaire, il y a Mahadi, il y a Mahadi, courant ils déjà. Bango bazan na courant. Donc, babanda qui déjà mon sala, ezate que lancement. Quand on dit lancement, cela veut dire que bo sali na noté, boye nango, après bo lancer. Mon sala essayer bandaki. Bango moko bakati. Parce que eza question il faut bandako travailler nango. Parce que ceux qui va répondre té et koleka na question orale avec débat. Nako raté bangote. Nako raté bangote. Eza reprise à travaux, eza lancement té. Eza reprise à travaux. Baloba so na babongisa. Babongisa. So ba correspondance so ba kodisi na ba ministère. Ça date de quand na la Kisibino 19 août. 19 août. Pour nani na pesi biso ba correspondance on a sans pour autant akoma date ya komaki 19 août. Talera na bango. Ba ola ksakeza ba fond ndeza ki bloqué. A signifié même na ba ministre tutelle parce que SNEL exagéré na portefeuille et puis énergie ou bien hydraulique quelque chose. Voilà. Donc voilà. À la Kisibiso Awa que SNEL a disponibilisé 385 538 $. Babilo Konyo se bon balobi ba consigné. O eza na libanda ya mbula na se ya moi pendant depuis 2018. Il y a lobby consigné. Ngana lobby abandonné. Ba image mamelo eza ya le 16-17 août 2024. Eza la date mususu te. Ngana komi ba Congo le 16, na lali kuna le 17. Na zongi na Kinshasa na komi le 19 presque parce que tu commets à minute 30. Eza ba image les images récentes. A consigné wapi binomoko bo moninde yango wana. Matite boti ba benga yango nini banyama balielie banani mususu basinga pendant que biso ba côté mususu na Congo courant ezate mais kuna déjà bobimisi mbongo bozo na babiloko pe botiki et loko ya ko répondre nga ezate ke à répondre ba travaux nga problème na nga reprise à travaux te nga problème na nga ezali à préparer question na nga o na tindelié pour nani bakataki ba travaux et puis na ba place mususu batangi bakenge et il y a eu déjà des soumissionnaires pour basala musala pour nani bazoko lancer ba travaux côté wana te ceux qui sogne bomaka na mboko ça na luozi eza banani ebele na tangeli awa bakenge eza ba ville alors de ces travaux si ça a été lancé déjà et pas ba soumissionnaire depuis 2022 qu'en est-il de ces travaux mais le ridicule ne tue pas dans ces pays est-ce que azana muto ya za atina na été Congolais biso toza ba pauvre biso ba population ba osana na bisoni abandi na ye patiki abandi na ya tiki abandi na ya tiki abandi na ya tiki parce que ceux qui a lingi vraiment tolala na maïdi tokolala na maïdi ba image bomoni eza le 16 et 17 eza mutabete ngate bomoni ngamoko na zawana likambo alotili kiyo ekosala pasi déjà ceux qui mwana mboka boya kei ko découvrir yango na kati ya Congo central ya limwa pasi na ebité ceux qui ba image mosusu ya li po bobongisela biso mais moni bandeko ba kolanda biso balobi mais les câbles ainsi que les transformateurs sont toujours exposés dehors même ici à Kinshasa ba bombaka yango te kena batete lokokuta yango libanda et babi kaka libanda yana kati te yo ko bomba transformateur na dépôt to ko bomba yango pierre kaka libanda ndenge nini yako beta lisolo ya abandonné alors que bati kaka yango kaka na libanda. Une bonne question. Donc pour na bango SNEL ba retrouver en normal place bango balingi baye batiki bozo
mona bino monde zobima matiti wana to ngai vraiment na ebité mboka oyo comment bazo poser na ba question basa la profil bas comme on dit na lopoto basa la profil bas o nga na zoloba ils ont intérêt à population ils ont intérêt à population to tika komila kisa ba matiti wana nde bomoni wana boye nde biloko wana nga moko na zuna ba photo ba câble mususu ba nyama ba koti na kati ba transformateur mususu to kuti yango suna maidité to kuti yango so repoussani à 5 ou 10 minutes à petit séminaire donc batu bazo longola ngo batu bazo longola bazo kende nango oh batu ba omi oyiba yango ah mais il faut boto ndenge ezalite la sécuritéalité sécurité nini eza petit séminaire bango baza libanda bango baza na kati yango eza libanda botala ba céramique ya cour ya nini te na kati ya cour mais eza clôturé te mamelo ah ya li clôturé ezali clôturé te okokota boye o motoroko ya pe azuna mais botala ba céramique ndezo bukana bango batika yango kaka libanda botala ndezo bukana pourquoi baza pe ko insister ka pona makambo ko consigner ba consigner ki na nani ba signer document anyway ba la biso document bango ba prénom même na pesi bango chance ba lobeza consigner na ndimi tandimi prénom même cette hypothèse que ba consigner si comme musala e bandaki depuis 2018 ba loba pe isusu ba na zamba ah yango wana ngana za la montant ya biloko bango basombaki naza na montant exact ya mbongo babimisaki na papier signé bango bapesi ali yango te oyo bango bapesi eza montant pour ba reprendre ba travaux mamelo yo bengi encore reprise ba ba bien ali lancement eza lancement te parce que na petit séminaire cours ezali bas attaquer nanga te nga nazo sala obemo sala nanga na bango ceux qui vraiment basan a besoin de soutenir mboko yo to sala musala ceux bango sala musala na bango nga pe batika nga na sala musala nanga oh nga na sala les musala nanga et je suis très à l'aise de les faire parce que je suis bien consciente de mon rôle. Je sais ce que je suis allé faire là-bas. Je ne suis pas allé dormir, je ne suis pas allé m'aventurer, je vais faire mon travail. Il n'y aura pas d'intouchable, je vais faire mon travail. Ça je promets. Ils ont intérêt de travailler. Parce que je ne suis pas la seule. Hein. Ma députée à Touro, il y aura de très bonnes surprises. Hein. Je ne suis pas la seule. Vous avez décidé. Les gens sont décidés. Les gens sont... Je ne suis pas la seule. Tout le monde travaille. Pour vous dire que... Mais l'ancienne tête, ils feront la même chose de ce qu'ils ont fait dans la législature passée. L'ancienne tête banane. Yo yebi bato beaucoup tikunat. Voilà bato beaucoup tikunat. Ngana kolobela. Aka de député, aka kapé député. Wana bato beaucoup. Ngana kolobela bango te mamelo. Ngana zolobela na ngai. Na bato ba esika. Na bato ba esika na moni quand ozomona débat na parlement, yo moko ozomona ke. Ça promet. Déjà législature, il y a beaucoup de jeunes, vous allez remarquer. On est au nombre de 120 ou 127 si je ne me trompe pas. Et ce ne sont pas n'importe quel jeune, ils ont des jeunes consciencieux. Pour vous dire que ils ont intérêt. Pas de collaborer, mais de travailler. Parce qu'il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas collaborer. Les gens comme nous, on va travailler. On va travailler, bien nous travailler. Mais non, vous ne pouvez même pas applaudir la SNEL ou à lobby qui a Maman Nangaï. Reprendre les travaux. Maman Nangaï. Obeti mbondate. Ngakutu na okisoni. Ah, yo kisoni. Ngana yo kisoni. Fallait batika la rana ignorance. Ngana yo kisoni. Musala na yo moko. Il faut député les kawana abelela pour que banda ozongela ko sala. Mais ce balobi c'est vrai lobaki. C'est vrai obeti mbonda. Yango réponse yali positive. Toko ba yo lingu likambo ko lancer toko bandela ba travaux kasi. Truc ba bandela ba travaux ba epsa pourquoi ba kataki. C'est là où moi je. Otindi déjà batobata là si effectivement ils ont repris les travaux en question. En tout cas, équipe nanga et longwa ki wananga na longwa ki na komi à dimanche. Les 18 bato babelela ki wana. Les 19 babengi te babi mama misale bandi te.
wana kinjalelo baleki na bango musala e bandi nanu te. Je n'aimerais même pas m'attarder là-dessus mamelo. Ngai naza na besoin bayebisa ngai yo kanisi mbongo ba o eza signature kakati. Mais maintenant il faut les kana compte. Il faut babimisa po bakende. Batinda ke équipe pa amona ke makambo docteur mais honorable alobi. Peut-être que bango pe bayeba quitter. Po bango ba contrôler na bango te. Bango pe nga naza na ba document, nga nazo lo ba pamba te. Naza na ba document. Na ba référence nyonso. Nyonso. Avez-vous déjà récit de coups à appel oui, de part et d'autre? Oui, je reçois des coups d'appel. Na ba message hein, ba tu bazo finga et tout, ba tu mususu kutu baza ko encourager nga na ba réseaux sociaux bazo koma et tout. Mais moi mon plus grand souhait, ba finga la bango moninga couleur aponanga eza mwindu. Nga ba insulte ça nga sur le côté. Parce que mon combat il est juste. Mon combat il est juste. Et il est temps que les choses changent. Ça doit s'arrêter. Pourquoi Batou nommer quelle inconscience? Les institutions restent. Bakoko nommer DGO Yakei. Dès que yo y na pouvoir, il faut tala. Oye bababilo koni nezalaki, otala projet ni noko continuer, projet ni on peut revoir et tout. Yo fandi na kit. L'état zo futa yo. Ba projet nyonso na mayo. Wo. Mais vous avez quand même eu le temps, il y a Koluka, les documents en question, ils qui présenter le nombre de matériel, parce que yo outil comme mona. Le nombre peut-être il y a un transformateur qui combien, le nombre il y a un câble électrique qui combien. Na o etikali parce que tout à l'heure là vous avez dit que biloko ba yibi yango parce que ils na place oyo et ali yango la lobby akoya ko ça la question oral avec débat. Parce que ngana ko prouver que biloko babimisi tu sais qu'il y a une sécurité. Banda batika ka yango 7 ans et boti matiti. C'est que moi sécurité et boti na moi matiti c'est que batika liko tombola yango te non? Non mais bozomona eza babiloko oya kilo. Eza babilo msoko ko tombola te. Ba déposer boti matiti. Ngana ko lakisa bango montant o babimisaki biloko o basombaki na biloko etikali. Ah ok. Vous avez les continuer ko finga ngai. Bakoya ko répondre. Nga nazo bana snel nazo préciser bien mamelo. Nga nazo mona snel. Nga nazo mona snel. Yo en CRT, oti en CR mo pandi. Nga nazo mona snel ndako ko expliquer biso. Montant o ebimaki, biloko o basombaki et puis o etikali. Nga ba technicien batali déjà biloko ezalaki wana. Et si na sali na moni ba vous avez amené même les techniciens. Je ne pouvais pas aller comme ça. Moi je suis pas du domaine. Moi je suis médecin de base. Donc ce qui fait que il fallait faire une contre-expertise pour avoir les éléments et je l'ai fait. Voilà, c'est bien dit. Madame Boka Bolumbe, Hermione, nous arrivons presque à la fin. Vraiment, presque à la fin. Boko mona misala. Député Moussala contrôle. Et moi, Boko mona, Baromo Balobi, en tout cas, législature, yo, ba jeune union sur ba télémi. Et à la moisi, et à la mobali, ba télémi. Et Boko mona ba dossier, Boko mona ba projet. Et belé. Après vacances, on a un projet qui table. Il y a le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour dénoncer, comme on dit, qu'il faut parce que il faut accompagner Tata Mokonzi, Yamboka Kasi, Mosala Ninyoyo, Bako Sala. Pas Evané, Yangoyo, Mboka, Hermione Bolumbe, a même Libiso déjà lobby, et l'eau comme réalité. Donc, population en Congo central, bavana bango kaka bavanda babi tokozwa lotili kité pour bayana babilo yango antomoni ba pot de fleurs et botami na ebité. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Mais moi Lamboka, par rapport à vacances parlementaires, on va finir avec ça. Par rapport à vacances parlementaires, c'est vrai, au lobby au tambola qui paye na moi bisika mosusu kendaki ba ituri bisika mosusu. Mais tango ba ko kombo ya Bolumbe babi ya ko beta sete kaka pona Congo central ko kuta ba transformateur li banda depuis ba abandona yango ba tika ka senela bi ba consigner.
mais na Équateur kuna pas na epelotili qui a problème kuna beta ka CTT Maman Bolumbe comme na Sibino Maman Bolumbe effectivement Aza Équateur, mais je suis congolaise. Je me sens très à l'aise que Batouba Lobanaza congolaise. Et surtout qu'aujourd'hui, je suis députée nationale. Donc, Naza na pona Batounios, on a Rosala na teka pona Équateur. Na lingi Batouba comprendre. Mais, na octobre, Naza na Équateur. Eza ba axe, eza tozo travailler na équipe nanga. Boyebi que tozo na problème. Na ba avion, boyebi. Na pesi bino bilili awa. Pona komi pe problème wana. Ngai, nazaki na Goma. Avion zaki prévu 18h30. Nazu vol na 2h. Et puis na 2h wana naza tozo kima na tamaka pour tozo vol. Tozo kima. Ezaki bitumba. Comme toi là 207. Wana pe na komi. Mais maintenant, il faut voir par rapport à la manière dont bazo desservir banani, ba province. Ezaki ko permettre que pour le moment na koma Équateur. Déjà pour na koma Goma na ba province c'était difficile. C'était pas possible comme Équateur parce qu'il fallait peine ça l'activité na Kinshasa. Kingabwa nzela ezate, eza parmi ba fief o nazaki voté. Il fallait ça l'activité na Kingabwa. Natala comment peut ko comme la ministre ya grand travaux a expliqué biso banzela. Yepe na bosani ete. To la libango nyoso pongi Baza e na la libango pongi te na fande libango. Kolala. Bakoki manga maboko. Na ba photo, na ba image, makambo changer pièce contre pièce. Ce qu'on ngo wanga na la kisio image. Donc bana Équateur bazala na kimia, naza mama ya mboka oyo mobimba. Na kokende na Équateur. Équateur il faut na leka partout na kosuka ka na Équateur te. Siko ba kabola. Il faut na leka na Chopo, na Chopa. Il faut na leka na Sud-Ubangi. Il faut na leka na Mongala. Donc, na koko ça la province mon côté, oh bah eza ebele bah voilà. Grand Équateur. Voilà. Donc il faut que l'équipe n'ait préparé pour na ya nyonso. Mais là quoi bien, na 12 projets wana Équateur be ezali. OK. Et là quoi tout il faut pas retenir yango wana. C'est un travail que j'ai fait avec mon équipe. L'équipe d'avance ba ke ba zub élément. Là na komo kendenga moko pona confirmer que oyo ba sali Eza ya solo, équipe nanga ça les ya solo, yango nde snel fala sala. A se rassurer que en se razo ça na. Totika ba attaque personnelle. Tolobela mosala. Il faut ba idée, tolobela ba idée. Mota somba ki matériel en avant aussi, c'est qui est ancien to ki snel. Menga na ebika snel mutabimisa kimbongo. Ayo ebika snel mutabimisa. Ngani azolande ya ka snel pona za ba document. Kati ya document pe mokolo ya mbongo ngo ebimaki ebite. Mbongo c'est ba matériel on a ba somba depuis 2018 mamé depuis 2017 pardon. OK. Ba kati ba travaux na 2018. Ce qui va lingi débat ngana tiki déjà document na parlement. Ba koya ko expliquer biso dans l'Assemblée nationale parce que wana ezaka question écrite na pesi bango possibilité ba répondre na ba mituna na nganyonso. Ce qui va répondre bien. Na tiki mais ce qui va répondre bien te ngana ko la kisa pièce pour na la kisa na convaincre que oyo ba komi eza yango te tala ba document nga nazana depuis ba sombaki na oyo éthique pour ba expert ba leki wana ba ingénieur ba leki pour ba ebisanga na misu nanga mo pe nazaka ba esanga que non voilà ce qui manque voilà état ya oyo bango ba lobi ba message kotika biloko na bala ba ko expliquer biso conséquences ya kotika biloko na bala non sécurisé. Non sécurisé. Voilà. Merci beaucoup. Moi, Mboka Hermione Bolumbe, élu, il y a Mwamba, notre député national. Hermione, Tosengio Matondi Mingi, Nandenge, répondre à l'invitation d'Absua Bosolo, na politique Yalelo, Kasi, pendant plus d'une heure, Tosolo Liawa, na Mboka Hermione. Oh, Monique, Makambo, Mboka Hermione à lobby. Et c'est félicité. Ou soit touti. Ce qui est choqué, la porte de Bosolo, en tout cas, est allée grandement ouverte. Mais à lobby, à cause de la bino l'Assemblée nationale, pendant que vous voyez, c'est à Kangi, ba document nyonso, à cause de la retour, na bango kino bakozo, na la rentrée parlementaire, il y a tout, il
Il y a mois, septembre, le 15 septembre. Donc c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours, donc en tout cas, il y a le Babo Sanateta, on y a peine à lettre, au bas PC, à bazo dénoncer, pour Nazanango. Kabwalo Tilikyo. Ba PC, il y a Yemoko, il y a Snell. Il y a Yemoko, na kati ya Snell. Na fandeli bango na Snell, Nazana bango na Snell. J'ai tous les documents. Voilà. Bako pouvait le contraire. Voilà, c'est bien dit, Hermione Bolumbe. Vraiment, problème, il y a l'électricité. Il n'y a pas que le Congo central. Hein. Dans la province, c'est belé. Même ici, dans la ville, province à Kinshasa. La capitale. Si on a un Selemba au Koutakourant. Il y a un Selemba. Même en Gombe, il y a un Selemba. Ah, Pékindak. Ok, na Bandalungwa. Surtout, il y a un Koutakourant. Il y a un aller objet. Mingi paye insécurité pour bato bakomi coopérer mingi tango ko réalité so tango ko sangana su na mbula ko réalité sangana na mbula wana ko makasu mabe makasi en tout cas tata mokonzi mboka il faut ba situation ya boye kotala yango pena na miso pour être congolais penza azwa sourire na ye na likambo etali les social des congolais ko ramper ali makasi ali vraiment ko contribuer pour ceux qui bozangi yango ndenge mama lobaki ata place kotia Thomson ata place kotia Kwisa et kozalate bato bakolia biloko ya kopola après le bitoki oki oh épidémie moko ebimi ne ba biloko to kolia ya kopola po lotiliki ya limala moté voilà merci beaucoup bandeko balandi tokuta na bino lobi na bandeko mosusu merci aussi à vous honorable Hermione merci beaucoup Mamelo voilà au revoir. Ngai eye o bozelaki bolukaki bosengaki yango eye o boza deja ya kosepela poto na poto Canada na fascina yo ya vie en jouant à l'entrée Express Canada. Vivre ton avant Canada et après Canada net na film. Singleton $10, couple $15. Famille, $20, ya pamba. Prise en charge assurée. Yalarara, entreprise Fou de Jésus Business, Namboka Oyo. Adresse César Moko, avenue Popo Kabaka, A2 entre la banque BCDC et Maison de la Bible, Maison Fou de Jésus Business. Bosolo TV,